Ladies and gentlemen, for the very first time, le Prince Moundé de Protection organise une soirée de louanges élevant Jésus avec le frère Henri Papa, à ne pas manquer. Allô, bana nzambe, libota na nzambe na changu, mapela. Toza kuna le 12 août, organisation monene ya concert louange, célébration avec Henri Papa Boulaja. Tele bayebi makolo na mabongisi ya Prince Production kozanga te le 12 août biso nyonso na mapela louange adoration nazozela bino pemba tembesilie kolo yesalongie kola pambola bino. Aïe aïe aïe, une soirée de louange et d'adoration pour notre Dieu. Vendredi le 12 août 2000 avec le groupe Gospel International. Oh yes, International Gospel Music will be around. Terrain Mapela, quartier 5 dans la chambre de Zawapi. Bilenge lokolanga, boya le jour wana to célébrer nzambe na Gospel International. Le frère Prince Moundé présente élevant Jésus au terrain de Mapela ici à Massina. Ubengi bino boya ebele bana Mapela, bana ya Massina, Kingasani, bana ya Mikonyo. Esika nyonso za ubengi bino awa na terrain ya Mapela. Boya to sanjo la nzambe. Venez nombreux, c'est vendredi 12 août 2022 à partir de 14h. Pour l'amour, l'orchestre Massina et l'orchestre Gospel International. This is an event not to be missed. Venez très nombreux. Invité, le frère Pamouké sera là. Oui, nous aurons encore l'invité évangéliste Meshach. Nous avons encore le frère Jonathan Moukouba. Venez très nombreux ensemble avec le PV Bonnard, le Prince Moundé de Protection. Do not miss this. Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Napenaza bien, hola todos, ¿qué tal a todos? Estoy muy bien, gracias a Dios estoy aquí. Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestro ánimo, que Dios os bendiga a todos. Merci beaucoup pour notre encouragement et vino bosalanga. Merci pour appuyer ngai, pour notre soutien, que Dieu vous bénisse. Merci pour bandeko bazar reconnaissante, topé reconnaissant na ba vidéo na surtout ça là toujours il y a ba partage, il y a ba conseil, bazo benga, bazo féliciter puis ba misusu ebele puis ba lobi ba changer avis Victor makamsu tondo yeba te au fungoli biso misu. Donc c'est ça, et ça grâce à Nzambe ndazo sala ke to partager ngapi na spécialité et ça grâce à Nzambe parce que Nzambe pas permettre ki to vendre pe na banda ko batu mususu to zala pe ba place mususu to yeba pe makambo ebele to passer na ba situation moko boye pe pour to zwa pe ebele ba connaissance ya ko yeba ko partager na bino Nzambe pambola bino bandeko o nyoso to bo bengaka o nyoso ko za reconnaissant na pesi bino mbote na pesi maman Rebecca Mbote, maman Rebecca Mbote, nous avons pas la reconnaissance, reconnaissance, voilà, aux anamo envers Bisso, que Dieu vous bénisse, maman Mimi Selunga P, na Pesio Mbote, merci, maman Mimi Selunga Parti Allemagne. Mukomsusu abenganga bi mon Victoria ba Mateo te akanga pe na zwaka Mateo analandaka yo omona pe inspiré nga et pesinga pe sujet en tout cas Nzambe apambola yo eska ozali. Merci na bandeko nyonso tout oyo en tout cas bolanda biso en tout cas na PCP petite sœur nanga Ritiana Diane à partir de France mbote yepe maman yebinga ya Vicky en tout cas Mathéo te en tout cas ils ont vraiment qui te continuer c'est très important donc il toujours makambo ebele nzamba pambola bino nyonso ba obolanda biso nana lusala na Belgique nana que Dieu te bénisse nana lusala en tout cas nzambe azolokuma onyo sa scène na vie na yo à partir de Victoria casette officielle nzambe azosala mawamini na vie ya bana na ye nana lusala merci nana lusala mbuka merci beaucoup que Dieu te bénisse na partie à Belgique voilà et puis na pesusus mbote nana ni na ma copine Karine Kiata à partir de France, ma copa. Que Dieu te bénisse abondamment, la famille na yo mobimba.
nzamba pambola bino boza ebele mbote susu na nièce na ngai Nixon la charmante madame Kale Lubobi à partir d'Espagne na Pamplona, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino boza ebele famille munene bandeko ebele ba camarades ebele moyena tanga bino nyoso awa ezate na pamboli bino Sandra Toy à partir à Saint-Étienne. Merci Cynthia Toy, que Dieu vous bénisse abondamment. Nalingi bino mingi boza ebele ya yituka à partir à Maroc, que Dieu te bénisse abondamment. Nzamba pambola bino bandeko baza mwa mingi oyo balandaka biso. En tout cas nzambe apambola bino Esther Kousou à partir ya Pamplona, petite sœur ya madame Kale, que Dieu vous bénisse abondamment. Nzamba pambola bino maman na ngai Gayoline Fatou Mangoy Musenge Georgine maman nzamba pambola yo fanatique na ngai liboso ye wana soutien na ngai liboso ye wana ma maman. Je t'aime beaucoup et mon papa Raphaël Kounzindiko. Ba parents na nga ba soutenir nga na musalo ata bino ba obenga ko tala te ba parents na nga ba tala nga. Merci à mon petit frère Raph Kounzi. Merci à mon petit frère Samuel Kundi Samayo Pastor Sam. Merci à ma grande sœur Bibina là. On a autant à bateau à soutenir ngai. Merci à ma sœur Elie, que Dieu te bénisse maman Elie. Merci à ma petite sœur Lina Marissa Yala, que Dieu vous bénisse abondamment, et ma fille Naomi Goga. Zamba pambola bino nyoso tu boza ebele moyena tanga bino nyoso ezate ba obo ki ba kombote na vidéo mususu na kotanga po boza ebele na yebe na batu ebele. Voilà, ma grande sœur Elali Kasuko à partir de Belgique, qui mon Dieu te bénisse abondamment, grande sœur. Zamba pambola bino. En tout cas, lelo tozo solo là pour na savoir vivre. Bandeko boki ba kombote bolimbisa na pesi maman Serge Mbote na London, maman Serge Mbote na yo maman nzambe apambola oli soso. Merci maman Micheline, nzamba pambola bino maman Kimia Sarah, Noir de luxe à partir de Suisse. Nzamba pambola yo, nzamba mona bino boze ebele makasi maman Mati Couture à partir de France na Paris. Que Dieu te bénisse maman Mathieu, nzamba pambola yo. Nzamba mona bino nyonso. So na bandi kotanga to se émission te. Ba o batika libole la te na prochaine émission ba bi Victor yo tanga ba komba batute, o bwaka batute. Oti na mbo na bwaka. Aya libango fele, mo te ke na obosa na ngai. So oti na mo mike mwa pa yo toka donc son. Ok, merci na bino nyoso tout o bolanda kanga. Merci na camarade nanga moko azana kine Hermine Lokanda atala ba vidéo nanga awa azana bonne manière. Il va toujours merci. Voilà, et on peut si je n'ai vu le savoir vivre en communauté. Savoir vivre en communauté. Bandeko na tangi binoté, na bombi bino pour la prochaine vidéo. Alors na kotanga bino pour vous ebele ya ba kombo ezoti mais faut na zabana na papier. Voilà. Dans ça la vidéo musu spécial ma banga. Na ko dédié donc na tanga ba kombo bandeko na nyonso bandeko nyonso tout on a yebi na ba la vidéo. En tout cas na ndenge moko pe ya police botindenge ba ko rappeler nga pe na ba musu stando ça la vidéo et landana ya kotanga ka ba kombo batu. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment parce que tous les aussi, quand tout le monde a mis sauté, il faut tout le temps avoir combo pour tout sentir que tous allés. Voilà. Alors, les autres il va partager. Si j'ai un seul élu, ça savoir vivre en communauté. Savoir vivre en communauté, tous les gens qui se basent dans la communauté congolaise. Tous solo les savoir vivre parce que la communauté n'a pas savoir vivre exact et dans la toile. Tous les savoir vivre, il y a un les autres yeba. Savoir vivre en communauté. Dans le savoir vivre, tous la tolérance. Dans le savoir vivre, tous la courtoisie. Dans le savoir vivre, tous la bonne manière. Dans le savoir vivre, tous la makamwebele ya malamu. Un bon citoyen a toujours savoir vivre vivre en communauté. A respecter makambo eza l'état, a respecter moninga na mutu, a respecter biloko oyo eza ke créature, biloko oyo eza nzamba sali voilà, banyama, banzete, ba fleur biloko na surtout un bon citoyen a respecter en na sens que a protéger en voilà. Alors, azan respect, il y a biloko pe na batu. Voilà. Alors,
na kati ya savoir vivre eza na makambo oyo epesaka ke mutu asentir ke azali surtout soki boza na kati ya communauté moko to boza na kati ya groupe moko bosali ou soki boza na kati ya famille to mpe na kati ya entreprise to mpe na kati ya quartier moko bofandaka il faut koyeba kovivre na baninga il faut koyeba toujours kozala na bonne manière il faut koyeba toujours kosenga pardon merci ezanga te na mutu oyo oza na savoir vivre mutu oyo ozo vivre na baninga na ona kati esika moko. Voilà, reconnaissance eza moko ya savoir vivre. Tango oza na kati ya quartier wana to poza na kati ya entreprise wana bo travailler na baninga to pe boza na groupe mona baninga il faut koyeba toujours kozala na tolérance il faut koyeba toujours kozala bien na baninga il faut kotika badresse à bien il faut kozala na bonne manière. Muninga pesi eloko moko osengi merci. Muninga asali eloko moko boye to poseli muninga eloko moko boye o s'excuser osengi pardon en tout cas excuser-nga. Yobe o basali mabe to muninga asengi pardon ato silika ki c'est calmé. C'est calmé. C'est lobane OK pas de problème ça va. Et c'est très important. Et c'est très important. Donc to yebaka ko vivre na bato. Bato ba yebi ko vivre te. Et ça, bateau va vivre le corps banyama. Et si qu'on savoir vivre exalté, et si qu'on le connaît banyama, bah on collabore. On t'a banyama ça savoir vivre na bango. Tout le monde amène un documentaire. Au moins la banyama, bah on les cache sur bah c'est moulongo. Bah c'est moulongo la bango tout bien en fil. Voilà. Bah c'est moulongo la bango bazo kende, chef na bango j'ai libososo, azo mema bango bazo kende type la so bayo kana ki ba koma. Voilà. Et bon pourquoi pas biso bato toza na savoir vivre. Mais biso bato tala mulongo oya place wana so kuta ki déjà bato basi ba telemaki bazo sala eloko te po sombe eloko bose mulongo mais yo yesi molinga ko leka liboso woni sa seule manière olinga ko doubler baninga do baningo ba umeli wana baza batute non il faut oser là muto ayebi savoir vivre ça na bonne manière il faut oser là neto bina kati savoir vivre bonne manière eza. Mutu aza na bonne manière, il faut oser la tourna yo. Oseli, oya retard, zela na mulongo. Kolukate okata baninga nyoso kene. Non, ce n'est pas bien. Donc il faut oser là. Mais ça ba tumso kolinga ko zela te. Woni za seule manière. Il faut te ba ko apprendre comment vivre dans la communauté. Beaucoup de gens voisine na yo. Tongo etani, c'est bonjour. Ce qui c'est que bon mon ami pour appeler Europe les amis mi ben sous beaucoup ça paye déjeuner tingana voisine ah tu sais déjà une semaine à mon tout monde ente mazali voilà principe ya Europe ah on a quoi que payer les portes voilà maintenant yo kana mouvement makelele ki baza mais so na celle qui na constaté que école Nicole belé bazo yo kana te wana ko ke ko beta porte ou ce sont na numéro ni na ko benga to pe na tout na so baza bien. Voilà, pour nous mesure quand il y a sécurité, pour babaza bien pour n'Europe pas makamubile les kaka. Monsieur va se suicider dans la carte banda. Voilà. Mais ce qui est ça que quand je paye ça marqué net bateau pour na banda quoi c'est banda il y a c'est hein banda pour avoir étage mais banda pour avoir c'est et ça que beaucoup de amis na ba voisins. Il va copier c'est une beauté ça en Afrique. Aux ana voisins na yo. Mais c'est bonjour. Donc etani boy. Bonjour voisin, bonjour voisine. Bonsoir, il a pourquoi? Bonsoir voisin, bonsoir voisine. Et ça bien. Et ça là que Kimia est régné. Voilà. Et ça fait que au moins voisine on vous maintenant est tani boy abimi yo popé obtient le kuna. À ça le l'autre au soin naté. Ah. Au barré non, au sang nous sala non occupé été. Oh là non. Au sang non sala. Oh les athées. Ba tout ça aza kilo ya obanambo tete yo bandai. Muso aza nazo banga yo. Ata déjà bi ah oh déjà azaratiti ne lokwa neti muto na kanda na obanga ke mbote. Vous voyez? Alors yo banda yo ndoza na bonne manière, banda o pese mbote. Pesa voisin na mbote, pesa voisin na mbote. Na kata ndako. Papa na mama na bana. Uso tozaka yo na mobile na yo, to poza boboti bana. Boye ba toujours ko ba bonjour. Donc, etani,
bonjour papa, bonjour maman, oh bonjour chérie, bonjour. Yo maman, opesi mobile no bonjour, opesi maman biso atozalaka buenos dias. Ou hola. Biso mimi na tongo okokataka hola. Hola pai, hola Beni, hola Benjamin, hola Celia. Opesi bana mbote. Bana pe ba ko apprendre ngo on opesa mbote. Na libande pe pesa mbote, eza très important. Eza savoir vivre. Mais moi la banda kumsu ba pesa na mbote te. O kanga ki alali na ndenge na ye, tongo etani wana bimi na ndenge msupe kutu basambela kutu te. Abimi na ndenge na ye amoni pena mwasi mobali ba bibala muki mbetu mo mobali a sauter maman kidi sans ko ba ola na mwasi na ni bonjour. Au moins au bimi ka bobandi ko soana na tongo déjà bobandi ko soana. Na tiki brosse na chaussette na limero ni komorike, sapato na li komorike. Bino maman kuna ngai nini set na ngai ezapi, crayon na ngai ezapi. Eloko na ngabo na cheki boy. Ko soani bandi na tongo. Mwana kuna maman déjeuner nous a prêté. Ko soani bandi na tongo. Oui, d'une certaine manière. Tongo, bolamuki, bonjour maman, bonjour papa, bonjour ma fille, bonjour chérie. C'est ça, savoir vivre. Bobimaki, boye, bonsoir, ou buenas tardes. Ou buenas tardes na tongo buenos dias na poka buenas tardes topé bonjour na tongo bonsoir na pokwa boye bo pesen bonsoir bongo ki la bonne noche ou bonne nuit misusu kutu bonne nuit bo pesa raté omona okuna lali na kiti seli mbaki atili kolo kuna lali pongi ngol omona kuna papa kuna sa kote ki na chambre déjà. Maman kuna kutu abande ko sur le téléphone atali ba YouTube tia lembi alali kaka sadaki. Tongo etani bobandi ko swana. Non. Babi, il faut toujours koyeba ko bana makama lam epa na yo moko. Après sima na mo ba tumsu bako copier voilà. Ce qui est moko osana savoir vivre. Bana posa wana ndako ba ozo ape bonne manière wana. Et que maman pe sa biso ola na tongo, bango moko automatique wana ola. Topé bonjour. Topé sali, o les a sali. Voilà. Topé bonjour, buenos dias. Bako apprendre. Voisine wana o wana pe sa rombo tete. Tant yo ko bana ko pie mbote, yé pa bana ko peso. Voilà. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. Il faut savoir vivre. Aux un groupe baninga, bonjour, bonsoir, c'est ça, bonne manière. Mais moi, tout ça, il y a beaucoup de baninga, on a repéré mon tété, avec un bon mora. Afandi. Allez, arrête la soie, toi, nous repérons si bambo. Non. Il faut vivre. Nous tapons sur le loco. C'est un merci. Et ça va te soucier au PC loco. Assez un merci dans le discuter. Oh, et le on PC et ça on qui te roté et ça non oh. Mais aux zones dans le loco va saluer pour tout cadeau. Parce que vous avez PC loco à discuter. À une seule manière. Elle dit savoir vivre était. Na savoir vivre tant nous tapons sur le loco. Aux yeux en haut, à tes amis bizarres qui t'ont pour discuter dans le ban, merci. Ah, merci, c'est joli. Ah, merci. Après, les simons, ah, ou soit, mais puis le cadeau, on discuter quand même de son bien monté mon mais ça va tout ça, on discute, son bélier, son bélier, quand il papa, on a tika couleur, il papa, allez, ok, on son bélier, papa, même si c'est couleur, mon sous. Oh, il est venu, couleur, on est si, ils sont câblés. Oh, pour le bon temps, merci. Ah, blé pour nous, gars, c'est bien dans la blé. Et ça, on qui te roté. Ah, il faut penser dans mon bien. Mais c'est bien dans la moté. Ah, c'est bien dans la moté. Bon, les sale manière. Et là, on a ôté, bah, ça lui au cadeau, aux autres discuter. Et la sale manière. Il faut te dire pour vivre. Nous te aller là pour les cadeaux. C'est un merci. À toi, c'est bien dans mon gardant au kuna pour les cadeaux. Voilà. Qu'on discuter dans le thé. Parce que les aïeux, ce qu'on peut se dire, on a son vélo, ah, on va discuter. Mais peut-être on peut somber, on peut se dire, bon, à somber là, tant qu'il y a eu Kobo Maïté, et que c'est bien dans mon total, non, ah, merci, nous sommes, mais couleur, on a une couleur, monsieur Zagite, ah, ça va.
bon, tout qui n'est pas zone sango, to changer, n'a ni couleur, c'est ça. Et c'était que, on se met la couleur au point de n'a ni rien côté. Il faut me rendre son et ça me doit pour n'y pas un bon, ouais, c'est sale manière. Et c'est non merci parce que à Kenda qui trajet à yé, banda pour PC merci. Après avoir au PC merci, apprécier l'occasion de le soir au moyen où c'est qui te côté, où c'est que nous on a séparé la montée, moi c'est tout qui changé. N'a ni rien quoi bien. Mais biso a congolais tous la mentalité mon qu'on a évité, donc je ne sais pas. Koloba pardon merci pas na les arabes pasi merci kaka eza soka komoni ke loko wana penza intérêt na yo ndeza na kati merci mais on soki intérêt ndeza na kati te osinga merci pardon kutu ya kosinga ka pardon mo ezaka kilo na monoko de soba congolais. Or eza biloko eza très important na kati ya société to na kati ya communauté koyeba kosinga merci pardon eza très important. Eza pe na makambo mosusu yo oyo koki koloba mona mutu te. Mutu ayebi aza na bonne manière ayebi ko vivre na bato eza makambo mosusu okoki koloba na mutu ba moko ete. Nazo citer moi quelques makambo lelo suite au contenu sujet oyo na koloba mosusu mutu nde nzambe asali mutu akondaka batamoko adimne batamoko pa fungwami ezo dépendre de ma circonstance mutu mosusu ezalaka soki problème eza evimbisaka ekomotinda liaka akone mutu mosusu azalaka soki problème eza akondaka esalaki elongoli ya peti ya kolia mutu mosusu mpe ezala mpe problème eza nango te eloko moko te akomi kaka kofungwama baselo mosusu ya peti na biso efungwamaka ya mutu nyonso omona okoma olia ozwi mwa poa. Voilà. Mutu so mo pe ba série mususu mutu musu te mais biso bato bata mususu eza vraiment appétit kimio ona posa te abolia to mona o diminuer. Ils ont dépendre na nzota mutu na mutu pe na vie ya mutu na mutu. Eza kamala muté et que mutu wana mona kiye ataki muneni akonza ko muke akonza kondi yoko mikolo ko tune okondi boy c'est pas bien. Wana eza bien te. Wana eza sale manière. Toza na mingi na communauté na biso. Toyeba kolobela ngote. Soki ka oye mutu mbala moko esika mutu okondi boy eko affecté. Et surtout so akonzi ndenge mabe. Soko moni muninga akonzi na ndenge moko ekomi ya mabe. Soko lingio ede yeba manière nini olobela. Ou soit au pousse à l'envie, spé azala mutu o aza roche na yo. Mutu penda aza tuki amino intime, to aza mutu oyo, bo vivanda kumoko bo zapenda proche makasi, ndoko lobane makambo wana. Et puis kolobane na ndenge teke o choqué. Po tu so yaka na ndenge choqué, konyo ko squelette. Okomi ngo mtabili kwa sheko. Okomi ngo mtalia rate bo. Koma pe, ko pisa pembe na ngate. Eza malamu te ona bata sale manière. Yoko c'est un malo ba muninga bonga za na bonne manière nsoka ndoza na sale manière obi savoir vérité obi ke ozoko kisa muninga wana mutu oyo aza kondi aza mutu mususu aza mutu libanda bomona nani libanda pourquoi ozoko ta intimité na ye parce que tant ozoko attaquer mamoko nzoto na aspect na ye wana ozoko ta na kati intimité na ye eza kitoko te na savoir vivre eza bien te. Kolobate au moni mutu na bokuta na bopesa na mbote kolobate to attaquer mongo konzo ko mo mtana sida bo eza bien te eza sale manière eza mingi na kati ya communauté na biso toza na sale manière a loba na baninga bon so kaza mutu bo vendre ninda ko moko aza mutu aza intime na yo okoloba na mais luka manière oloba na okoloba na ke na moni mikolo vraiment okiti makasi odimi makasi bien te faut obakisa mo mke bakisema mke pose un équilibre. Yo soko konzi makasi dimna ko bote. Bakisema mke ozana moi munene te mke pete mais ozana normal na kati. Voilà. Au moins la mutu pe aozafi na motema pe il faut na bakisema mo mke. Aozana kati na kimia. Mais soki yo kama moko ko mtana sida boni. Obela ni sida. Yako kondi boni na. Ozo blessé. Eza malamu te ba parole ndenge wana eza bato bazaka na sale manière. Alors na kati ya communauté ba biloko ndenge wana esalaka bien te eza ozosokisa muninga. C'est pas bien.
il faut tout changer langage na biso, tout comme bato ba na savoir vivre, ba na bonne manière. O comme on appelle mutu so ako munene. Tant moni, koloba na été et sur le temps aza mutu bozarani aza intime na yote et puis aza mutu o aza neka bo na connaissance ka libanda. O koloba na été que o comme munene non, et c'est intimité na ye, respecter intimité na ye. Respecter a comme munene yemo ka yebi pourquoi ko munene. A kondi yemo ka yebi pourquoi kondi. Alors yo aza intimité na yote. Hein? Aza intime na yote plutôt. Aza intime na yote, aza ami na intimité. Aza muto aza mutalibanda, aza connaissance simple. Oza na droit mon côté ya kwa koloba neke oye munene boy po ani nyango. Komi tubi surtout biso a congolais mal bouche. C'est pas bien. Ozo zokisa muninga na motema na tina am na ye. Voilà. Donc tout ça là attention aux paroles na biso. Tu vas ko vivre. Tant mutu wana ko munene za pe mutu wani na vraiment. So linge lo bani luka manière nini okolobele. Okoyata abi namoni obakisi poids okomi na poids moi mingi eza bien te pour na santé. Pour kobakisa poids boye eza na maladie mo ebele et puis articulation ndo sala moi passi il faut o mana mo otambola moi muti mo be exercice mikie moi te moi eloko moko okita. C'est ça bonne manière. Mais yo mutu oyo oyaka kamba moko oyo munene bo osoki wapi na munene ngo c'est pas bien. Donc on a la seule manière, on a bonne manière parce que munene wana eza intimité na eza nzoto na ye. Yo kota na kati intimité ni attend que qui parce que so ba Congolais to kota ati na kati ba famille ba to tina mwela ola tsa mutu tina mba rolata. C'est pas bien. Il faut to changer. So yo mutu na munene et c'est que mutu na za mutu libanda za mutu famille noté. Bouche cosy. Et ceux qui l'ont na mutema, ceux qui n'a pas mutema non loba ki ako munene. Et ceux qui l'ont na mutema, ko loba na yango boyete po ozo sokisa ye. Ko konda kutu et ko za na moi bien surtout mutu so ako munene. Obi douleur ozo causer na mutema na ye. Obi effort ba terminer ba sala po ba diminuer. Yo ye bien. Eza facilité ko diminuer. Pe munene eza facilité ko za na munene. Ba souffra ka bande kona biso amona lokwa neti ke yaza na monde mususu donc eza l'écart donc o check donc yependa aze loko ta zana vraiment eloko moko te donc azo se sentir déjà gênant wana a yesus na groupe na bino olebo appuyer bo lo banika bo encourager waki ça va aller au dîner kaka il faut que tout tambola munene et yaka kaka mais et kenda rapé et tika la libela te zaka volonté na moko. Mais biso non. Oko munene oko me bakata boy. Yo tubi boy. Kolate na bana to pasola mo za munene. Non la ba ko ko to za munene. Yo kani to zo ki saraba ne ko na biso na maloba. Ale wana siko ki o sali taille, o sali ba physique na o komi taille, aloko mo la te bilamba et sera o komo l'accent siko ba tunani. O sali siko ba la sali taille na nga banzoto okomo sala ngo la tsiko ozoposa ke bato minene bazawana oyebi pasi ozosala bamo mundele kuta saka tamu ya osala exercice akomuke akoyede bato minene bakonda omona komi pa bengi exercice oyo alakisa mona nini exercice oyo eza boye omona bande ko minene aolanda mais biso ba congolais omona nako finga oza tubinga tseko za tubi Rati na mbala ngati yo pasola ngo. Ozo wensu na ndeko na yo, ensu mwana mama na yo, ozo zokisa ye. Wone za seule manière. Il faut te vivre en communauté. Tant que nous avons seulement grâce aux années loko wana. Ba o azanyango. Ba comme un sujet à mon kérité. Ko se comparer na bango te. Mokili e balukaka. El mundo d'angiro. Lilo ya yo, lobi ya muninga. Muninga nazo passer ba situation ya pasi ya mawa. Tant que vous avez une bonne manière, soutenir, encourager le bani, ça ira, ça va aller, tout va bien. Hein? Mais biso na communauté na biso, au monde où il y a bandi sous un monde n'est ambassade, moni, qu'on néglige bandeko, tant d'ingo komi. Hein? Moni bandeko baka bandeko.
ozoposa ke ndeko wana aza na pasi ata asalaki mabe ya ndenge nini ntango akomi na pasi yakanga kosoutenir ye telemisa ye encourage ye bato baza na bonne manière bazaka bongo bato bayebi savoir vivre bazaka bongo encourage lobaka ça va aller bosana nyonso elekaki ça va aller ntango akose rétablir akomi bien nde soki oye na conseil ke omoni eloko ya boye ekomelaki yo peut-être mpe mpona boye il faut yebaka toujours kozala bien na baninga omoni sikoyo likambo ekomelaki yo moto akoyedo azala ye te wana ozoba déjà akomi bien mais oyo biso ezaka moto wana pasi ozwa kobakisele pasi yo pe opuso omoni nzambe apinir yo omoni nzambe asali yo omoni ondeko ese nzambe apinir ye mpona bongo non nzambe agisaka ko lokwa biso bato te nzambe aza na ndenge ne agisaka yo babenge il est là na colère riche à bonté être ozomona moto alikambo ekomi lokasa kanda nzambe te eza makambo ye moko bandeki kosala to mpe eza circonstance ya vie kotia nzambe na kati ya makambo wana te voilà Déjà, on m'a tous à moi, c'est les cambo bêtiers. Nous avons ça la bonté que au sein de ma beau bêtier. Pour ça, au sein de ma bé à bêtier ou non. Pour ceux qui ont ça bon, mais nous avons ça pour ma bison sur mon kilo. Ma bé combien on a tout ça là. Mais nous avons tiki bison. Voilà. Donc, nous n'avons pas si on a condamné été. Comme le corps, camarade à job té. Oh, bah, d'ailleurs, chaque jour, chauffeur, ce nana, ni sous son ni chauffeur, ce chauffeur. Abandi wana moni nzambe apini yo il faut ça yo salaki mabe moko boy il faut ça yo salaki boy ya mona kana nzambe kiteli yo or kizaki na mobongo te nzambe sidikela ki chauffeur wana na ba camarade na yemususu voilà tu vas la toujours na savoir vivre tant likambo comme les monde ko condamner te kine ko tombola kine ko encourager soit na akoma bien après sima au bandis ko talise sur place au mabe ezalaki peut-être pe o yo zo beza bonté voilà bandi ko tu vas vivre dans la communauté na biso. Tu vas na savoir vivre, c'est très important. De quoi na passé dans la zamabe, qui n'est non ko consoler, qui n'est non ko fortifier. Longola no makambola no ya ko condamner ka mutu na passé ceux qui n'est moni. Et c'est qui to côté wana est seule manière. Ko vivre dans la communauté, et c'est toujours ko se soutenir. Voilà. Et c'est très important. Tu vas ka ninyo tolo bana munoko na biso. Moutouana baby, oh ayindi, oyindi oh baby, exact côté ça seule manière. Dans aux le babongo, ya zozo kana motema, zo se sentir comme ridicule. A zo se sentir comme bamba, a comme obdo, a comme démoralisé, a comme abattu. Yo zo lobo, zo boyite loko zo créé na motema ne. Moutabongo a nous aller soupe mais note so yo zana akimio. Alors comme ça va nous barama bien za sale bouche. C'est pas bien. Moutou so ka yindi. Et c'est intimité na etel yote. Yo kama munoko fanda ganye soto soko lingi otuna tuna le lukama nyenye otuna usi to ko pusana na nini otuna pe pourquoi ça pour son hôtel pourtant azaki d'intentira bien yo te muto sombela ke mafuta yo te muto ndo pakole mafuta tango pa yindi ezapete yonde mutu okende ko pakole mafuta kwa tena non soka yindi tika soki nde yemoko ayebi soki tentire na nge kiti na opokola nsu nini te to pe na mbongo te to pe mafuta na nge sili to pe mafuta mona somba ke baby singai ase momala wana nde okoki ko koloba sikoyo et puis yeba manière nini okolobe ça te ko profiter omoni mafuta on ba choko no mika ba choko non wana pe ça seule manière donc moninga iso bongo le bali oyindi bongo par crème ni aseke mafuta no pakola et simbe souté ngala mafuta mo mais il faut na éviter ce que ko simba yo mais il faut ça oso dana mbongo te so ozana ngo opesi ya sombi so ozana moto oyise ke ko proposer pe mafuta oso ko ba bongo ko proposer mafuta te pour tant so posono simba te oso to kena ke la so place mo ko nini posoné ko bonga to pe o luke lo mo na ndinga bien o ko ebisi. Et c'était que mon yindi, au moni ba choko kabonika ba choko. Non, c'est pas bien. Tout est ba ko vivre. Biso ba congolais tout est ko vivre. Té. Tous en la mentalité à kitoko. Tout ba ko bongisa. Façon de ko vivre na kati ya groupe ya ba. Eza na kati ya ndako papa na mama. Tout est ba ndenge ya koloba. Papa e ba ndenge ya koloba na mwasi na yo. Mwasi e ba ndenge ya koloba na mobali na yo. Nakati ndako tongo boko la bana éviter ko tanga ba kombo batu éviter ko tonga ka batu parce que obino bo sala bozolo na pa bana lo pe bana ba kombo ba grand songueur éviter ko menacer ka batu ko za mute bituma lo bizo former quartier fitir quartier lo bi mona na ko ko za mute bitumba to zala muta kimia eza bozana problème na ndeko na yo
luka façon nini okoki kokeswani kobenga na telefone te na ndako yo imbécile ozosaka na ngai okomona na kosala mabe okomona yo eza mingi na biso baafricain surtout bacongolais awa na Europe tokóma na toyebi kovivre te toa na sale manière makasi bacongolais omona ozobenga mutu na ndako bana no baza wana ozofinga na telefone yo kasi olona kaka lobi bana pe bana ofinga bana koza ba mal éduqué ba impoli et comment bana inte ba impoli tant oza problème na moninga na yo ko benga na ndako na te pe o banda koga so ça na posa ko ganga ya ko bima libanda ko sala en place bana no bazati et puis ko ganga pourquoi tant mutu na sali o mabe ko menacer te que na ko sala mabe o komona yo non benga na ndinga bien zana bonne manière intel boni mais makambo na yoki ezandeni makambo yo lobi bo expliquer ngano ni elekaki oyoki pas expliquer so mo yazo ba bien tazo posa mais na sepelité na comprendre explication na ote ezamba suka komeka susu ko ba biloko ningo wana te na sepeli na ngote en tout cas na sepelité c'est tout mais c'était que yo na ko saloma be yo zo sakana na yo muta pasi oyo tala yo okoyoka non toza na comportement na mingi eza sale manière te bana ko bongisa façon na biso ya ko vivre koloba na mutu boye eza bien te ko critiquer mutu ou cette mutu na défaut na ina nzoto parce que nzamba sali biso mutu nyonso na défaut mutu nyonso ta oza kitoko makasi yo moko ebi défaut na moko place ezalaka voilà alors tant mutu oza na ba défaut toza pe na ba qualité ezaka bien te kofinga surtout na ba défaut corporel kofinga mutu na défaut na ye to pe kofinga donc na bana kofinga parce que na communauté na biso to finga kaka mutu na défaut corporel okaka qualité makolo tingama oyo te le boko ndambu c'est pas bien on est à sale manière ya bato baza mal éduqué sans éducation au moins pe bon tata ya bana mama ya bana ozo finga muninga na yo na miso ya bana oso to moni muntu wana msusu nde na lobaki aza munene na ye etali na ni non tika ye oso to mona muntu msusu aza makolo msusu etengama omuno ofandi bino so bo otali en tout cas vous avez makolo etengama boni makolo etengama etali yo sale manière muntu akoza na défaut na corporel tais-toi ne dis rien. Qui t'a donné la permission de désigner défaut nae? Qui? Zala kimia. On m'appelle défaut, surtout défaut corporel de tout chacun mon thème. Non, on a en tout cas sur le bin un défaut corporel. Au moins encore, n'effacer ma moko, n'effacer yo donc n'effacer yo, n'effacer yo. Donc au moins on a tout té na roline, tout que c'est soupe mais na oté. Donc, tant au cas où moninga ne sitant on pèse comme si n'antika nina bengao nina epembe no po o ndaka ko zokisanga. Voilà. Parce que tant ozo bana mutu défendre corporel o zokisaye. O makominene makominene boy. C'est pas bien makominene ça pèse sûr. Surtout si votre makominene to mema ngambo. To mema ngambo. Oh, makonanga minene eze yanga. Nzamba mona kike eza kitoko na sala Victorine makolo minene makolo minene esimbi na nzoto na ye esimbi na aspect na ye mobimba na physique na ye alors ya yo nini yo soko ngana makolo minene yo poza na défaut na yo tamso zambe bo minene tamso za matoyi minene tamso za so imbunzu mais muto ko fingwa zate mais yo mbunzu na yo obombi omonika makolo minene ya Victorine. Si vous avez des minene, si vous avez révélé aussi des défauts, vous avez des minene, défauts Nyo c'est tikali joli. Si vous avez des vous avez kosi, vous avez plat, vous avez tengama, allez, si vous avez rappelé, vous avez des défauts belé, vous avez rappelé si vous avez des bien te bandeko. Totika koloba ka ba défaut ya bazoto baninga. Eza malamu te soka za makominene eza ye muto aza na bonne manière jamais koloba na yo toza mindela oza makoletengama oza yoza vadio zo bendana ako fingo te ako rapelo ango pete
akoye biso yango pete po aomona kiza bongo ayebake oyo soki nalobi ne kotouche mbala moko ye makasi eza intimité ne natika munde alinga moto nyonso aza à l'aise biso mpe na communauté na biso tolinga kotia baninga à l'aise ntango moninga aza na défaut wana koloba ngo te tika ye ata olobi nde échanger te oza mpe docteur mpe akoya kochange défaut wana non nzambe asali ye bongo oyo misu minene boye yo mpenza ozala plan na nsima osatala eloko te na nsima boye yo mwasi mobima estce etali yo bandeko tochange bacongolais toza na sali manière makasi toyebi koloba te toyebi kosolola te tochange toyeba kosolola toyeba koloba ntango moto aza na défaut koloba défaut na ye te aza motu monene tika na motu monene wana ntango yo ozoloba ye moko moto aninga motu soki ezalaki ye moko babi amisala alinga atya motu wana monene bongo nzambe oyo akeli ye motu monene ayebi pourquoi motu wana monene eza ya mayele nzambe oyo akeli ye makolo minene ayebi pourquoi makolo wana minene eza makolo oyo soki atamboli awa asali bwase makambo mpe emonani. Alors tika koloba ba défaut ya baninga eza sale manière koza na kati ya communauté ko vivre na communauté il faut que sala mutu nyonso aza très à l'aise koloba ba défaut moninga te tika ye aza mwindu na ye eza nzoto na eza ya yo te oyo mwindu boye lokwa minui est-ce que tali yo tika ezala mwindu na ye apesi yo yango te yo oza pembe fa na pembe na o yo pembe lokwa madesu ndeko bandeko to changer na communauté na biso to changer na langage na biso toza na sale manière makasi surtout so toza na poto tozwa makambo ya bien toyeba kofanda na bato mwitipe vi na yo miso na biso ezalaka na bami na kati ya communauté moto na moto atalaka ya ye ozotala vi na yo otala vi ya moninga te respecte moninga ye pa korespecte yo sala makambo malamu baoselo mpe malamu eza bongo mais ntango yo miso na esaki epa baninga eza malamu te désordre esalama yango esala biso na communauté ya biso ya congolaise tolingi kotalaka bavi ya baninga yo viva kodepandaka na baninga so moninga nasali suki na ye boye yo mpe elobi nango osali boye so moninga na alati lamba na ye boye oke otala avant lati otali alataki ndeni alati blenga na kelata rouge oke so moninga alambi ni alai madesu na ekela mafungwa nalamba madesu tata na ngena madesu nalamba ngo sute ponika yalamba madesu na pe na madesu mais alambi eza mbongo na ye moye madesu yo mtokelamu bandeko totika kuzobana na kati ya communauté na biso tokoma na bonne manière moto asalikam ne tika ya leza asalikam na ye yo mpe sala oyo yo oyo eza bien kokota na kati ya intimité ya motu te kokota na kati ya intimité ya bato te okota makambo ya famille ya bato okoma kodirige famille na nyonso eleka na famille ya bato yo oyebi yango okenda kopanza ngo libanda etali yo na nini wana eza sale manière il faut kozala na bonne manière il faut koyeba kovivre makambo ya famille ya bato soki ezaki baconfie bamoni ke oza motu moko oza sage oza intelligente to mpe intelligent gardez ça pour toi pesa bango conseil eza te okoma kobima lokwa neti yo pomba nayebi makambo na bango nyonso bazawa bango nyonso baza na loboko na nga so na bina panza a basambwe est-ce que tali yo vi na bango etali yo omona mpe vi moko ya misère ozovivre vi ya mabe bandeko totala oyo eza ya biso tala oyo eza ya yo kotala moninga te eza koka batie bino biloko na sani ozotala basani ya baninga eza sale manière eza bassesse zala na oyo ya yo lia oyo ya yo koketia miso na sani ya baninga te moninga osala likambo na ye tikela asala likambo ye na ndenge na ye yo koya kolakisi teke sala kaka boye non ça ne te regarde pas où est ton problème alingi na yasa likambo na ndenge na ye alors où est ton problème toi reste là-bas zala na point na yo sala oyo yo koya kokota to diriger ye non tia soki likanisa osala likambo na ye ozalaki wana te alors odiriger pourquoi soko olingi opesa conseil pesa na ndenge bien ke ma chérie ou bien mon frère na moni place boye ezokende bien bakisa mo eloko boye soki andimi soki aboyi tika ekooblige te biso bakongole toyaka koimpose il faut kaosala boye mpo ani osali boye nayebi mutu moko asomba voiture bon mobeli na nga asomba voiture moko ntango asombi voiture ekosala sikoyo mutu moko ya biso kaya mangala aza ta na voiture te aya atali voiture wana bi voiture osombi ezalaki RAV4 voiture osombi RAV4 il fallait osomba Porsche soki Porsche
Ngana kasi ko somba Porsche, il faut somba Porsche. Oh, il faut la somba Porsche. Est-ce que RAV4 ans est yo, tu es yo mon Porsche mo yo bâti les mbongo to opesa mbongo somba Porsche, on dirait que yem ta pesa ki mobile na mbongo pas somba voiture, si quoi sombi Porsche te ke somba RAV4 ya mazo ban congolais boni. Mais mouton pas solo ba, azata na voiture tata vélo azana mo tata pousse ata pousser ta bana. Acha ta bébé na pousser ta atambola na mota lo voiture. Ah na moté. Makolo nde makolo. Mais je peux critiquer mouton sombi voiture na ye, azo ba ke voiture ba voiture il faut somba Porsche. Mira là aussi, regarde. Donc, seule manière, il faut tous en savoir vivre. Donc, dans son mélo qu'on a éthique et zaponaï. Oh, otoninda ko, il faut que ton un étage. Pour nous tenir au soutien. Oh, etalio na nini. Wa les avis na ye, les intimités na yo zo ko ba ton étage. Au moins pe yo ozatana. Attenda ko ya si on nous a na moto là la route pas ba camarade na. Bande koto bom to yeba ko vivre tous en la bonne manière to tika ko kota na ba vie ya batu to tika ko kota na ba vie ya batu muta sobi voiture ne vanda nie tel yote ce qu'on félicite c'est tout ce qu'on féliciter na hôtel quoi to zamité en mabe au vandi non ki o ke ko bani fala ko somba o asomba o etel yo na nini eza vie na ye. Bato bon wa bato seule manière de ba ko dire ko kota ma vie bato ko l'accent du falo somba ko falo somba ça ezaki to côté soko lingolo bana muntu voiture ezaki to ko eza bien nzambe sura sungi ba sima okoteka oyo ba simbo mosombi nini mososo uso nzambe apambola yo apeso somba isusu ebele koleka moi bato bonne manière wala mais biso non osombi loko il faut somba wana au moins payer aux anamoté en tout cas tu es bako bongisa maloba na biso tu es bako vivre bien ko kanisi la baninga mabe eza bien fait au comment ko kanisi la baninga mabe on sait que wana zolo bananga c'est que ninga seli bon seli ka ponanga oh bato wana savoir vivre wa kanisi la baninga mabe aussi on taba tengi kombo na yote zanu calme na tengi mission ya pasteur mo na sekinga bien tout cas olo mutu soka aloba na yo aloba likamu na ye atangi kombo na ote ko wela ko bima te o répondre atozo sentir que likambo apendi zanga ya zoloba nanga zala aussi on tatangi kombo na ote zala calme parce que soki yo batengi kombo na to bimi mbangu bandi koloba alongwa kuna ngai kutu ko Victoria na kuta zola tsanini yango alongwa aussi on te Victorine tanga kombo na ote o mono bima zoba après Victorine tanga ya aleki lobi. Oh, mais quand la lobby a été battue, ben on a attendu un comment on a attendu ni à répondre. Allez pour expliquer ma cambo ya à répondre qui na nini. Quand la lobby na combo na été na ten combo na été quand la lobby ma cambo na za camarade de au moins qui ko sopa yo oyo ka soni. Et puis bato ba oui atanga combo na été. Donc pasteur mo ba wela ngi tu ba pasteur wana et c'est PC nga makasi pasteur en temps abimi bato ni babi pasteur mususu na cité ki combo na yo a lobby soko za mobile utali na misu boye oloba makambo ozoloba elokuta pasteur mususu na lobby oh mais nga na za ba camarade de belé na tanga combo mutute nga na lobby makambo na ngai comment il a qui ko répondre pas tant combo na nga yenda bima ko expliquer biso soki na makambo nini yo ba ko loba oh ngai na lobby na ye. Pour nga tanga ekombonete au moins directement et sopi ce ko pasteur on a mususu po batanga ekombonete mais aweli mbangu kotanga koma muninga tous en savoir vivre nyos on a manque ya savoir vivre ce qui pasteur on a zaki na savoir vivre zaki na bonne manière anga kanzala toujours calme anga garder silence anga pas bimate que atanga komba pasteur on a anga ka vanda kanye mais comme manque ya savoir vivre ça allez anga bimake tanga koma muninga siko pas leli avance so pesa pe alobaki na ye aozopi ka raison que na lobi na nga na été pour tanga kombo na été donc bande ko to yeba ko vivre na communauté na biso et c'est très important. Et c'est très important. Tout tika makambo wana ya ko welana ya ko loba ya ko soupçonner baninga. Muninga loba likambo oseka lobi na ngai. Muninga seli kam to pas seli loko moko bo yo moni to sentir que on dirait zolo bananga. Luka muninga na privé tout na ye. Bato baza na bonne manière baza bon. Yo ko bima to na ko répondre ça net droit des réponses et ko sopa yo et zo la c'est que ça na seule manière. Ba biso ba bata makolo nga sentir que ça na bonne manière mais ayeba na kaka ça seule manière. Likamo ko lekano mona ka welimba moko loba. Allez, tant de qu'on a oublié, on a l'obé na yote, on a l'obé na yote, on a l'obé na mutubo. Au moins les sopio, au commun na soni, moyo sala ezate. Au commun l'obé na ngate
réputation pe baby. Donc bandeko te ba ko vivre na kati ya communauté ezala bien, tolérance ezalaka, amour est régné, te ba toujours ko respecter baninga, ko loba défendre de côté, ko senga pardon, ko senga merci et puis ko ba toujours ko yo kebele ko loba muke. Voilà. Na kati ya bandako ko finga na kati ya ndako te bana bazana ozo finga baninga, ozo tonga na ba téléphone, ozo contaminer bana. To ba ko na savoir vivre. Oyoki likambo ya muninga na pembeni eza malamu. Donc Nzambe apambola biso nde tomona ni mikolo oyo ezoya na lobi mingi soki Nzambe asungi to continue sujet na biso oyo ezala pe bien. Donc Nzambe apambola bino soki osepeli na video na biso otiki commentaire osalinga pouce bleu o liker o cliquer nini cloche à notification o s'abonner et ça la bien pour bandeko o bazo ki ça ba passe na communauté ba yo comme makambo ko ba changer. Voilà, au partager paix. Voilà, pour aller comme ça, et échanger bango. Voilà, comportement. Alors, nous avons pas mbola bino, na lingi bino mingi makasi, bandiko bozo ki mabangate, bote ninga rigueur te borozwa mbalansima, uleke beli. Zambe abomba bino, apambola bino, na lingi bino mingi. Nde to mona mikolezo ya. Bye bye. L'exprimier. Il est merveilleux, il est généreux. Il est mon sauveur, c'est mon papa. Il est merveilleux, il est généreux. Il est mon sauveur, c'est mon papa. Je veux te dire merci, merci, merci. Je veux te dire merci. Mettez les cœurs pour dire merci à Dieu. Je veux te dire merci. C'est lui qui donne le souffle de vie. Je veux te dire merci, merci. Il est merveilleux, il est généreux. Il est mon sauveur, c'est mon papa. Il est merveilleux, il est généreux. Il est mon sauveur, c'est mon papa. Je veux te dire merci, merci, merci. Je veux te dire merci, merci, merci. Oh, je veux te dire merci, merci, merci. Je veux te dire merci, merci. Écoutez bien. Éternel Dieu des armées, je veux te dire merci. Où t'es bien fait dans ma petite vie. Tu as confondu mes ennemis. Tu m'as enlevé dans les problèmes. Tu as dit dans ta parole que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras jamais, jamais à terre. Ça c'est vrai. Il est merveilleux, il est généreux. Il est mon sauveur, c'est mon papa. Il est merveilleux, il est généreux. Il est mon sauveur, c'est mon papa. Je veux te dire merci, merci, merci. Je veux te dire merci, merci, merci. Oh, je veux te dire merci, merci, merci. Je veux te dire merci. En temps normal, vous devez écrire merci Seigneur, merci Allah. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Voilà. C'est Dieu le début et la fin.